Nzambe yo jali Nzambe nanga Nzambe nangu ya nyoso Ngana jali kogumba mela yo shilo Lokumo kembo na yo Nzambe yo jali Nzambe nanga Nzambe nangu ya nyoso Anajali kogumba mela yo shilo Lokumo kembo na yo Poete yo jali Nzambe Ole kilikolo na nyonso yawe Anajali kogumba mela yo Lokumo kembo na yo Poete yo jali Nzambe Ole ki satana nangu ya yawe Anajali kogumba mela yo Lokumo kembo na yo Poete ojali Nzambe Ole ki satana na nyonso yawe Anajali kogumba mela yo Lokumo kembo na yo Nzambe yo jali musungi nanga Nzambe nangu ya nyoso Anajali kogumba mela yo shilo Lokumo kembo na yo Nzambe yo jali musungi nanga Nzambe nangu ya nyoso Anajali kogumba mela yo shilo Lokumo kembo na yo Nzambe na bika mwa yo jali Nzambe Ole ki satana nangu ya yawe Anajali kogumba mela yo Lokumo kembo na yo Nzambe na bika mwa yo jali Nzambe Ole kisat nangu ya yawe Anajali kogumba mela yo Lokumo kembo na yo Okiti ya bokozi na yo Emmanuele ekumela seko Delivanseur yo ye uti na yo Yesu nanga ekumela seko Poete yo jali Nzambe Ole ki satana nangu ya yawe Anajali kogumba mela yo Lokumo kembo na yo Nzambe na bika mwa yo jali Nzambe Ole ki satana na nyonso yawe Anajali kogumba mela yo Lokumo kembo na yo Kiti ya bokozi na yo Emmanuele ekumela seko O delivanso yo e uti na yo Yesu nanga ekumela seko Poete yo jali Nzambe Ole kilikolo na nyonso yawe Anajali kogumba mela yo Lokumo kembo na yo Nzambe na bika mwa yo jali Nzambe Ole ki satana na nyonso yawe Anajali kogumba mela yo Lokumo kembo na yo. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour la grâce accordée biso susu na pokwa lelo ete tubelema liboso na yo na culte oyo ya avant tout kende kolala culte oyo intitulé était la prière agressive du soir avant ya kolala na kimia papa to pambolio na pokwa lelo Nzambe mususu ajalite obiso tokoki ko belela Nzambe obateli biso banda tongo tina pokwa oyo
que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne, parce que Ojali Nzambe, mon soit jalité, le tombolio, n'a pourquoi l'élo, n'a commission Nzambe Tata, bien-aimé, dans le Seigneur, Bisike Ozali, c'est le culte du soir qui a déjà commencé, bien-aimé, dans le Seigneur. Ezali émission te, mais ali prière, kota na prière, oyo, do bondela, elongo, ete tango, oto benemi, ezali tanga ya avant toke de kulala, ya vode to e culte, to e pete, to bondela, to kamalo na nzambe, to mona monede na nzambe, na bomo inabiso, bondela, bien aimé, dans le Seigneur, tozo pambolae, nzambe ya pesi biso, bomo, bomo eleki nyonso ndekolanga yango nde tozokumisa ye nzambe apesi yo souffle de vie nzambe abateli yo oyokisango mabe te tozokumisa ye tozosanjola ye na pokwa lelo tombola kombo na ye nzambe mosusu azali te ekombo mosusu ezali te oyo epesameli biso po ete biso tobika na yango lobiko na biso se na kombo na Yesu kombo wana ezali kombo ya Yesu Kristo yango nde toyebi ete totombola Yesu na bomoi na biso na pokwa lelo même soki toza na distanciel bien aimé dans le Seigneur et na molimo distanciel ezali te yango nde tozali ensemble car il est écrit qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quand nous sommes ensemble que le Seigneur envoie sa bénédiction au Kotangango Namukandaya. Psaume 133, comme en verset 1 à 3, bien aimé dans le Seigneur, tous alliés longo, kumisaye, tous kumisaye zambe, la télévision, et bien les bakoufi, les bakoufi wana, tous n'allez bangote papa, les bakoufi wana papa, les n'allez bangote, les bazana komana tango o, n'allez bangote, les bazana problème. Difficile koleka oyanga apana leki bangote bazali Seigneur na soins intensifs na leki bangote mais Seigneur ezali ngolo na yo et bien aimé soyons reconnaissants envers notre Dieu. La Bible nous dit que et to kumisaye tango nyonso to adorer to rendre grâce tango nyonso rendre grâce continuellement bien aimé dans le Seigneur yango ko rendre grâce ezali ko remercier Nzambe na nyonso azali ko sala na nyonso asali kati na bombo na biso bien aimé kanisa tali kambo moko Nzambe asaleli yo komisaye na pokwa lelo komisaye azanzambe azbongwanite azalo lenge moko lelo lo bipe libera na libera azali awana pokwa lelo bien aimé dans le Seigneur. Papa ozali mo bateli malam ceux qui ont bateli te mo batela ko batela sepamba et bien aimé dans le Seigneur et tant que ozana na souffle et ne perds pas l'espoir. Alléluia ndekonanga et azali wana il est le Dieu qui écoute la prière yangone tozo kumisa ye na pokwa lelo tozo tombola kombo na Yesu na pokwa lelo. Seigneur notre Dieu, que ton règne vienne yaka régner kati na biso na pokwa lelo na bomo na biso na culte oyo papa yaka régner na prière oyo pokwa oyo. Alléluia Nzambe tata ozo contrôle ya nyonso nkolo. Alléluia tobeleli yo babelela yo yokela bango papa yokela biso pe na pokwa lelo biso to sangani te répéter Seigneur to tombola kombo na yo. Alléluia bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Tu es là ce soir. Yango de to kumisa kanzambe il faut Nzamba a se retrouver na ba prière na biso yango de biso to yaka na prière te meto yaka na culte ezali de zwakata ya kosala nyonso bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia azanzambe abongwanite papa que ton règne vienne que ta volonté soit faite et te ojali Nzambe volonté na Yerusalem na bomo inanga na pokwa lelo volonté ya kanzate mais volonté na yo bien-aimé. Est-ce que vous allez wana ou bien vous allez lokola émission et la émission te Nzambe ayeko kutana na yo na salon na yo na ndako na yo na bisike vous allez wana yango ndekolo ayepete akutana na yo. Alléluia to kumisi Nzambe to pamboli. Alléluia ndekonanga zalaka na temps ya kwa adorer Nzambe car il est écrit que bien-aimé dans le Seigneur que tout ce qui respire loue l'Éternel et Seigneur to louer to tombola kitina ya bokoziria soki oyebi le lenge ya kotombola Nzambe o komona ndenge akobanda kokota makambo na yo alingaka adoration yango de ces temps-là est déjà venu le temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ya soki ozozwa temps ya ko adorer Nzambe Nzambe akokota makambo na yo ezali
ezali culte ya pokwa tozali kosenga sasa epi bolimbisi na mabe nyonso tosali yaya tala nzela na yo maloba nyonso tolobi papa maloba nyonso na ngai oyo nalobi ezala na mate ezala na moki ezala na société ezala na famille ezala na couple papa maloba nyonso nalobi oyo Seigneur ezalaki na nzela te na retire yango na sengi olimbisanga limbisa papa et bien-aimé dans le Seigneur nous osenga bolimbisi et painahi. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. Zambelanga limbisanga na trouvé grâce na miso na yo na pokwa lelo apa na mabenyoso na sali nyonso epesi olokumuti na nyonso na yoki na nyonso na sali na nyonso miso na ngai moni apa limbisanga papa na trouvé grâce na miso na yo papa na trouvé grâce et zambetata et bien-aimé dans le Seigneur tozosenga mana nzambe non seulement pour na bomo na biso na bana na biso pe na ba famille biologique na biso au nom de Jésus papa libisa et tozali na temps ya prière ya pokwa ya kozala distraité yango nde awa tozali na lisanga ya ba combattant tozali na lisanga ya ba commando lisanga ya ba guerrier ya lisanga ya bato oyo ba passionné de Dieu bato oyo bazongaka nsima te bato oyo bazali ko avancer na nzambe bato oyo bapesa bomoi na bango epai na Yesu papa limbisa et Seigneur notre Dieu si nous disons que nous n'avons pas péché nous nous séduisons nous-mêmes et que la vérité n'est pas en nous. Alléluia, papa, limbisa, papa. Il est encore écrit que si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourra subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Papa, pardonne. Limbisa banana biso, limbisa bandeko, ona botamina bango, limbisa libota nanga mobimba. Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons continuer paiement ensemble pour na basante nyonso, pour la église des corps de Christ, pour na basali ensemble, pour na bana ensemble nyonso. Papa limbisa bango, kotangi la bango mabungate, efface toutes leurs transgressions, toutes nos transgressions. Alléluia, ensemble tata. Mais il est encore écrit qu'il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Na pourquoi lelo, moko na moko azali kosenga justification, a justifié biso na pourquoi lelo, papa justifié ngai Seigneur, et makila na yo etanga ki ponanga, ose kwa ki pona ko condamner biso te, tu n'es pas venu nous condamner, car il est encore écrit que il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Yo onano kotakati na Christ te, kotakati na Christ poete, ozala acquitté na pourquoi lelo, ozala gracié na pourquoi lelo, papa, papa, Seigneur notre Dieu, et justification na ngai Seigneur notre Dieu. Oh, justifié ngai papa, oh, justifié ngai Père de gloire, alléluia, Zambé tata, oh, justifié pe libota nanga, oh, justifié pe basante nyonso. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, et allez prier, pourquoi avant ya kokende kolala, et tous allez kosenga makila na Yesu, et que le Seigneur nous purifie, qu'il nous lave, qu'il nous purifie de toutes nos iniquités, de tous nos péchés, au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous allez au bondela? Est-ce que vous allez au pourquoi les lots? Tout bondela, makila na Yesu. Asi ya justifié biso, mais toujours senga sokola biso, alléluia, nzambe nanga, yango boyebiti na bandoto mabe, ezali mungu na yaka po ete asuye biso, na molimo, yango nde, Seigneur, purifie nous, na basuyir nyonso, yanzoto pe ya molimo, alléluia, nzambe tata, makila, na mwana na pate na nzambe, makila na elonga, sokola biso papa, purifié biso, tozala irrépréhensible liboso na yo, tozala irréprochable nanzela makila, yaya na mérite te liboso na nzambe, mérite à tambo côté, mais tozosenga makila et justifié biso, makila et purifié biso, au nom puissant de Jésus, makila, ennemi dans le Seigneur tozosenga, puissance ezali katna makila, et accompagner mokola pourquoi lelo, il y a la puissance dans le sang, et nanda kuna yo, naba faire na yo, naba activité na yo, mais la puissance ya makila, bien-aimé dans le Seigneur, puissance et prière ya ko invoquer makila na Yesu, ezali prière okokiko bosa na ata mukete, olingi olia obeleli makila, nanda kuna yo obeleli makila, nanzela ozotambula, et makila, natango oyo tozali tango mabe,
na ba mituko tozokota na ba train na ba metro na nyonso tozali kosimba tozotia makila na Yesu na nyonso au nom de Jésus. Est-ce que zo bon de le bien on distrait? Ne sois pas distrait, bien-aimé. Alléluia. Na nyonso na banzela nyonso tozali kotambula na nyonso ya kolia nyonso ya kolata makila na Yesu na nyonso tozomela makila na Yesu ganga makila na Yesu est justifié biso eloba na faveur na biso na pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur tozobondela et puis tozali kotatola ezali victoire ezali kati na makila na Yesu pe elonga ezali ya tolingi tosi sambula ona elonga munguna elonga biso te tatola elonga na pourquoi lelo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous allez voir nos biens au bondela? Et tatule longa na kombo na Yesu, elonga na nzoto, elonga na molimo, elonga na ndaku, elonga na bana, elonga na nyoso, ete eloko mokote elonga biso, tozo tatule elonga, ete komami ete ba longa ki pona tina, ya makila, ya mwana na pate na nzombe, et tozo la ba longi, tozo déclaré na pourquoi lelo, ete je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, c'est lui qui nous a aimé, c'est Jésus. Déclare que je suis plus que vainqueur. Nazali kole kamolongi nanzela yamakila. Alléluia. Na nyonso pe nazali kozela. Tozo tatule longa. Ozali kozela nini ndekolanga. Tatule longa na poko lelo. Ba dossier okotisaki. Ozozela nini. Et pa inanzambe yomoko mtoyebi. Likambo na yo tatula. Il y a la victoire dans le sang. Na poko lelo. Tatula. Elonga ya makila. Elonga ya makila na kombo na Yesu Masia makila na Yesu Masia etelema effacer ba acte nyonso oyezali ko accuser biso ba acte nyonso oyezali ko condamner biso ba acte nyonso ya réclamation nyonso nini ezali ko réclamer yo makila na Yesu effacer nyonso na bongo ilangai papa nyonso ezali ko réclamer nga nyonso mungu azali ko accuser nga na tomboli mbendele ya makila ya nule nyonso. Alléluia. Tata, accusation nyonso, alléluia, makila, condamnation nyonso, condamnation égalité, et Romains chapitre 8, verset 1, et le bien il n'y a aucune condamnation mon côté, rekombo na Yesu. Bien-aimé, dans le Seigneur, ça s'est plutôt belle, molimo santo na nzambe, a komi sabiso ba guerrier, molimo santo na nzambe, a la sabiso makasi asika, a activer ba don spirituel kat na biso bondela pona molimo santo na nzambe, obedeli yo na pokwa lelo, dele misanga et papa, na mabondeli, alléluia, komi sanga, et Seigneur, un champion la prière, activer la puissance de la prière, la force de la prière, l'onction de la prière, le feu de la prière. Alléluia. Prière langai et l'embate, na l'embate au nom de Jésus. Et les misangai, molimo santu nanzambe, et sangamakasi, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, salangai flamme de feu, toi les misangai tango nyonso, nazala matinda te, nazala malembate, et yesu nanga, et te tango ya prière, na pela moto, papa, na bondeli pona banana yo, pedisa moto kat na bango, telemisa bango na prière, alléluia, to pedisa moto, banda kuna biso pela moto, alléluia, bongo na biso pela moto, kimisa milimo, moto soki epeli, na zamba ba nyama nyonso ba kimaka, et bien aimé, na ba nyoka, na ba, et sans exception, yango na pelisi moto, katina bongo idanga, au nom de Jésus, moto ya molimo santo, moto ya nzambe tata, alléluia, bien aimé, dans le Seigneur, soki moto epeli, et na banzizi ba kimaka, ba ndeke ba kimaka nyonso, alléluia, to pelisa moto, afin que ba démon ba kima, afin que ba ndoki ba kima, midi mabedio se kima, afin que Satan kima, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Allez, Yangondi, prière, y'a pourquoi l'élo, bien-aimé, culte, y'a pourquoi, culte et ses bandits, mais toko ikosi sate, sans qu'il y ait toyoka, maloban ensemble, et toko kota, na prière agressive, était toi agressé, bango tonoba qui était, pourquoi nyonso, avant que les volats, et biso peto zaliko agressé, bango, pete, bango pe ba ete biso tozali susu na tango wana te o ba mondela biso ba vandela biso na tango wana eseleki ezali prière ya pourquoi ya prière ya pourquoi lelo et de mettre dans le Seigneur
na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Shalom, 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 bien-aimé. Shalom elakisi kimia, kimia nzambe tata. Ezala na mabuta nyonso, ezala na bana, ezala na mamikolo, et aussi le sambula na kimia, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la prière du soir. La prière à ne pas manquer, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas négliger. Qu'on néglige à tes prières, ya pourquoi les bakede kolala, bala mukate de kolanga, maybe sotozana posa, et lali la muki na kombo na Yesu Masia. Yango de toza plus que 20 ans, yango bien-aimé dans le Seigneur. Yango de toye na pourquoi lelo, et tout bon de là. Et les cultes et ces bandaki, ce que vous allez qui distrait, ne soient pas distraits. Il faut la concentrer. Tant que vous allez banda, la prière, qu'on constate que ça n'anda qu'on a eu, ozwa position, ce qui a le lengeni, non. Il faut soit position à madame, position, il y a respect parce que vous allez les bosser ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, groupe biso tozali ba commando, tozali ba combattant spirituel, tozali koyate bato malemba lemba, bato oyo bayaka nzambe na moni na suke moto suke awa azate biso nyonso tozali bato oke tozoluka, tozali ya kotelema, tozali ba guerrier, tozali ba battant, tozali bato oke tozali kolemba nzambe te tolukaka nzambe butu moi butu batu moko ya teke o batinda yo comme pour okota prière il faut batinde la notification non oye ba programme ezala na église na bino ezala été bien-aimé dans le Seigneur ozala mutu moko ok sur qui Dieu peut compter nzambe abetela yo tolo ndenga betela ki Job tolo ke non ozomona mosali nanga serviteur nanga Job bien-aimé dans le Seigneur soki nano s'abonner te konanga s'abonner na yo ndenge tobandi boye papa soki kenano like bosala pe ba commentaire en ligne ndenge tozali boye bien-aimé dans le Seigneur ezala soki etikali vidéo etikali na chaîne yaka nde konanga yaka ete bosala ba commentaire boloba ete azana témoignage opesa témoignage ete modo nsusu akokoyoka yo na témoignage na yo ton susu koleka moteye ezali pamboli na yo na micro ezali rabino mote Philippe yango nde toyepete tosolola makambo na nzambe na pokwa lelo. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Tokoki kosilisa kilte oya pokwa lelo sans kitutanga maloba na nzambe. Il faut aimer la parole de Dieu car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lilo banon zombe ndeko nangai esengeli olinga yango zalaka na Biblia na yo Biblia ya papier yango ndi mutu ezali malam pona kosala étude biblique lelo étude biblique ezaka soutien avec l'église bien-aimé dans le Seigneur bato bazaka na bakayete bato bazaka na bastilo te bakarnete pona kokoma ba enseignement ba verset biblique ndeko nangai yekola maloba na nzambe était Seigneur alobakina na Josué était maloba beaucoup oyo elongwate na monoko na yo metala ya biso minoko beaucoup nzambe ezalité maloba nzambe ezalité bana nzambe bayebi maloba nzambe te bien-aimé dans le Seigneur yango nde esengeli ete tozala na posa wana yango nde moto ezali kolesa l'esprit na biso et sans plus tarder bien-aimé dans le Seigneur na pokwa lelo tozali kotanga maloba nzambe na mukada psaume 94 ou bien obiso ba belge tobenga toloba 94 psaume 94 toloba ba verset za mingi ezali komanda verset 1 na 7 mais tokosala ete tososola nini oyo tokoki kokanga na pokwa lelo. Dieu de vengeance éternelle, Dieu de vengeance paré, lève-toi juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand le méchant éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Tango ne place thème na biso ya pokwa lelo ke ti tango nini ba méchant ba kolonga biso, ti tango nini diable akolonga kayo ndeko nanga, ti tango nini ndeko nanga ezali motuna tango de tozali komituna pe tozali kotuna pe Seigneur, que Seigneur jusqu'à quand le méchant triompheront-ils, jusqu'à quand ba pasi oyo eko umela
il discourt, il parle avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Bien-aimés dans le Seigneur, awa ezali tozali kobelela epai na nzambe dekolanga esengeli ete tobelela nzambe na bapasi na biso na combat spirituel oyo biso tozali yango nde dekolanga esengeli awa biso tozali lisanga ya ba combattant ya ba guerrier ya bato oke il faut totelema bien-aimé dans le Seigneur, mais tozobele la vengeance ya nzambe na bayini na biso na pokwa lelo, la vengeance de Dieu à nos ennemis. Dieu de vengeance au venger biso tala nyonso bazali kosala biso tala nyonso basala biso papa ete au venger biso na pokwa lelo. Éternel Dieu de vengeance parle yaka papa ozawapi omonana ete au venger biso. Lève-toi, juge de la terre. Lève-toi, juge de la terre. Rends aux superbes selon leurs œuvres. Zongi se la bango. Yango des prières. Mikolo nyonso bande kolanga. Prière ya retour à l'expéditeur. Yango de toko kiko zangi sa yango te. Ata jour mon côté. Onyoso bazo bongisa. Kwete kwele biso. Ezonge la bango. Mabulu wana bango moko bakoya na mabulu wana. Bafile wana bango moko bakanga bafile wana. Mabanga wana. Oya minene wana o batie likolo. Etango koleka ete bakoya sango écraser bango moko. Au nom puissant de Jésus. Jusqu'à quand, Seigneur, les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Yesu asaya, asopa makila, na Luc 10-19, ase apesa biso pouvoir, yako tambola, likolo banyoka, likolo bankoto, mais jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Jusqu'à quand? Ezali motuna, esengeli ete tomituna, na pokwa lelo, yoka ba méchant, il discourt, il parle avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Bazali kosala mabe, mais bazali koloba na arrogance nyonso, pona bango, pona diable ayebisa bango, ete bango de batwaza na makasi koleka. Yango de bomoni, kindenge fandela biso na ba famille, ces temps-là est révolu, et comme temps yake, lamuka na prière, lamuka na kosala nzambe, lamuka de kolanga, sois vigilant, veille, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, bazali kolobana arrogance nyonso ke bantango wana oke noko banda kolobake yo mwano peza soki oye koleka na se ya makolo na ngai ate kobota te lokuta na bango yaya telema kondima yango ata moke te mabota nzambe utapesa mabota kobonga nzambe mutu abongisaka yango nde na pokwa lelo mutu nyonso atelemake non jusqu'où. Trop, c'est trop bien aimé dans le Seigneur que ma méchant va triompher sous te, ma méchant va aligner Satana, nabatuna yonso, bandoki, ba démon, ba esprit mabe, toyoka kim koloana ke baza ba méchant, leur nombre est incalculable. Yango Seigneur ayela ki mission au Seigneur ayela ki ya mission ya Luc 10-19 pour na ko pesa biso pouvoir et te biso pe to telemela mango to tenir tête. Il faut tenir tête de kolanga. Mais kondima seliba wanate kondima pasi wanate kondima malade wanate tozala te lokola Lazare exemple mabe penza yake Lazare azaki nzambe mais andimaki bapasi wana andimaki malade wana yango yo kondima yango te biso ba combattant tondima yango te toboya yango na kombo na jusqu'à quand tiwapi tozokende bongo tiwapi oya kokufa bo ba kokanga bana kepo otikaki nyongo non bien aimé dans le Seigneur
Nango, oh, la kana malade, Zambe Moutoyebi, Zambe Moutoyebi, non bien aimé dans le Seigneur, mais tu faut te bêler la et ça te que Zambe Moutoyebi, toujours ça les l'autre côté, Nazo, il s'est vu notre temps, Nenge Zamba fonctionne, Zambe, ce que au bêler lié, Azo Monagno, c'est sur le canal moyen, aya, mais ce que au bêler lié, aïe, Yangode, Zamba fonctionne à Kandigwana, bien aimé dans le Seigneur, il discourt, il parle avec arrogance. Tous ceux qui font le mal, ils se glorifient éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, bazo bébis, bazo boma, bazo panza, yaya tala na famille de bazo kufa, yaya tala maboti ezate, tala passion ezalika na mabota, Seigneur, tiwapi, bandoki bakodondo tiwapi, alléluia, ndekolanga, ils égorgent la fève et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, bango bazolo bake, Zambe azomo na kutubisote, bandoki, yango denge, satana apesa bango makasi, akosa kabango ke non, bino nde utrosana makasi koleka, yango ce temps-là est révolu, comme temps ya Yesu, temps ya ke yo otelema, yango yo salante na kondima nde utrosali clé na nyonso, ndekolanga, motuna na biso, ya pourquoi lelo, jusqu'à quand le méchant triompheront-ils, jusqu'à quand okotikala na célibat wana, jusqu'à quand okotikala na situation misérable wana, jusqu'à quand ndekolanga, Toboya yango, nous devons refuser ma condition mabe otozanango. Toboya yango, motuna jusqu'à quand? Tiwapi, yaya, okotikala sans papier tikan de konanga, okotikala kaka sima batu tiwapi. Tu dois refuser ça et que tozo bele l'ensemble à vengeance. Zamba venger biso. Na ba onyo so basala. O biso tozali ko vivre na poko lelo. Tango de biso to invoquer ensemble. Et Seigneur au secours. Seigneur sala et venge-nous au nom de Jésus-Christ. Tout bon de la bande kolanga au nom puissant de Jésus. Seigneur, Dieu de vengeance. Ozaliwapi papa. Et na poko lelo. Venge-moi, Seigneur, notre Dieu. Yo, le bas était, bisoto, c'est vengé, papa, venge-moi contre les sorciers de ma famille. Venge-moi, Seigneur, nabaïnos, oïnos, yébili kambunanga. Venge-ngai, papa. Venge-moi, papa. Au nom puissant de Dieu éternel. Oh, Dieu de vengeance, tu es où, papa? Lève-toi ce soir. Lève-toi, juge de la terre. Alléluia, na belelio, na pokwalelo, na bomo inanga, okota makambunanga, intervenir, Seigneur. Ndekonanga to bondeli mingi biso moko, to koti ba jene bele, mais tozali ko bele l'ensemble te, mais mi kolo nyonso mbande konanga, tozo bele la nzambe asala. Alléluia, papa, etelema, papa, alléluia, rends-le selon leurs œuvres. Papa, zongi sela bango, selon leur œuvre, retour à l'expéditeur, au nom puissant de Jésus. Zambe langai, et baïle langa, au nom sobazali kosa langa, ba complot wana, zambe tate ute paina yote, et ekoya, et bango moko, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Nous avons déclaré, n'a pourquoi l'élo, au nom de Jésus, barme nyoso, sans effet, n'a combo na Yesu. Alléluia. Et papa, retour à l'expéditeur, bakoye andena mabuluana. Alléluia, zombe tata. Et jusqu'à quand zombe langana kotika la na pasi oyo. Et de kolanga toujours bele la zombe na pourquoi l'élo. De kolanga usana ndaku na yo, mutu akoyoka yo azate de kolanga. Alléluia. Ndekonanga, bondela ite papa, sunganga i papa, telema, yango de ko invoquer, ezali ko bele l'ensemble peut akota makambo na yo, jusqu'à quand bandoki a famille, bako longanga iti wapi, zambe tata na boyi, alléluia, la boyi bandoki balonganga, alléluia, jusqu'à quand papa, nako bala mukoloni papa, et Seigneur notre Dieu, alléluia, nako bonga mukoloni, ndekonanga tobo ya mabe, et tobo ya pasi, et toza la te lokola Lazare andimaki, aloko takute ba miette, bola ba miette na poko alelo, na boyi ba miette, au nom de Jésus. Seigneur Yoloba, était avec toi, nous ferons des exploits. Seigneur salave exploit nanga, alléluia papa, et yomoko écrasé, bénémi nanga, écrase le Seigneur, Dieu de vengeance,
écrase tous mes ennemis, tous les sorciers, alléluia, tous les démons, et à Belgique, alléluia, papa, écrasez bango, écrase-le, Seigneur, écrase-le, Dieu de vengeance, venge-moi, Seigneur, tozobele la vengeance en Nzambe, bango bazoko sala nyonso wana, bazolo ba ete Nzambe kuto azomona biso te, Père de gloire, ni okoki komona te, yaya pasi, fote na biso ezalaka ke toyebokaka Nzambe te, tokendelaka biso moko, tobuki, tokati, me tokatana te, me mikolo nyonso biso tozobelela kaka Nzambe, Nzambe Tata, le Tout-Puissant, car il y a la part de l'homme et aussi la part de Dieu. Par nabiso moni ozo mona teke makambo ezo bonga kaka te belela Yesu na pokwa lelo ndeko nanga yo moko toyebi likambo na yo eza la maladie na yo. Alléluia, Seigneur, venge-moi, alléluia, longo de langa maladie longo de langa pasi alléluia, Nzambe Tata ndeko nanga soki obeleli oko kufa na maladie lokola Lazara, kufa na bapota na batofina de kolanga akufa na banzala. Alléluia, Nzambe langa kufa ilanga na banzala te na maladie te boya yango na kombo ya ti jusqu'à quand. Alléluia, cancer wane koronge yo ti wapi boya yango par la foi de kolanga. Alléluia, pourquoi lelo Seigneur miracle na peuple na yo, miracle Nzambe Tata, et jusqu'à quand l'ennemi triomphera-t-il? Alléluia. Jusqu'à quand, Seigneur notre Dieu? Alléluia. Toboyi victoire ya munguna. Toso bandiko déclarer la victoire ya Yesu Masia. Na bomo na biso na pokwa lelo. Bondela et déclare et que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que le que nous sommes plus que vainqueurs. Le que je suis plus que vainqueur. Alléluia, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Celui qui m'a aimé, c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a aimé. Alléluia. Est-ce que vous allez voir, vous avez dit, vous avez dit, émission. Alléluia. Alléluia, tous ont déclaré, car il est encore écrit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia, dans Zélana Makila, Apocalypse, chapitre 2, verset 11. Et bien aimé, tant le Seigneur, longa qui pona tina Makila, tous ont déclaré longa, et longa Makila, na pourquoi lelo, na kombo na Yesu, tous déclaré longa, na kombo na Yesu. Alléluia, ensemble Tata, Elema Papa, venge-nous Seigneur, écrase tous mes ennemis. Alléluia, ensemble Papa, écrasez pauvreté, écrasez Banyongo Seigneur, écrasez stérilité. Alléluia, écrasez ba blocage nyonso eza na vie nanga. Papa, ezali maloba na yo, Téléma, lève-toi Seigneur pour me restaurer, lève-toi Seigneur notre Dieu pour me rétablir, lève-toi Seigneur notre Dieu pour me réorienter. Alléluia, Nzambelanga, lève-toi Seigneur, écrase tous mes ennemis. Papa, le relanga va passer au nyonso. Et n'est-il pas écrit que la main de l'Éternel est élevée et que ça me manifeste sa puissance? Seigneur, manifeste ta puissance na banananga et manifeste ta puissance na ministère nanga. Alléluia, Papa. Manifeste ta puissance dans tous les domaines de ma vie. Manifeste ta puissance dans toutes les circonstances de ma vie. Manifeste ta puissance dans toutes les cellules de mon corps. Alléluia, Zambé Tata. Manifeste ta puissance dans mon esprit. Alléluia, dans mon âme. Alléluia, dans mon corps. Alléluia, puissance na yo. Écrase l'ennemi, écrase-le, brise-le, au nom puissant de Jésus. Jusqu'à quand, Papa Makila na yese sopana, et ti wapi, toti kalaka na ba condition ya médiocrité, ya ba condition kaka ya mabe, oh Papa. Non, Seigneur, lève-toi, Seigneur, pour nous bénir. Alléluia, bénédiction na yo. Oh, tu nous as déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et que tes bénédictions, et c'est concrétisé dans bon bonaviso, et c'est manifesté dans bon bonaviso. Papa, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et dans la partage n'a rien à pourquoi les lots.
Au nom de Jésus. Et la supériorité sur tous les démons. La supériorité sur la sorcellerie de ma famille. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Dans le Seigneur, Mikolo, nous se trouve dans le bel la Nzambe. Akota makabuna biso. Akota makabuna biso. Alléluia, décolanga. Abodi, mtoko bada kobo de la bongo. Na Mikolo, nous sommes décolanga. Toba dikotika butuna biso na maboko na Nzambe. Et Seigneur, réparez. Et de vengeance, réparez cette nuit. Alléluia, Nzambe tata. Venge-moi, Seigneur, notre Dieu. Contre Baïdon, Sobayaka na bandoto, ma belle papa. Mopanga na yo, écrase-le, Seigneur. Écrase-le. Alléluia, papa, écrasez bandoto, ma belle. Écrasez insomnie. Alléluia, Nzambe tata, écrasez malade. Itumba nyonso ya butu, nyonso akomeka ete aya kotouche ngai, kotouche bana na ngai, kotouche biloko na ngai, écrasez ye. Au nom puissant de Jésus. Loboko na yo ezala opérationnel, Seigneur na butu, alléluia. Apa bundela biso bitumba ya butu. Alléluia, Nzambe sécuriser ba demeure na biso papa. Sécuriser ba vie na biso nkolo. Ete ojali Nzambe, gloire na yo monisama. Oh, gloire na yo monisama. Gloire na yo monisama papa. Présence na yo. De évoquer makila. Makila ezala couverture na biso. Makila Yesu Masia. Et couvrir le buisson. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire na yo papa et monisama. Gloire na yo monisama. Mupanga na yo na porte ya moko na moko. Oh yako meka mupanga na yo dans le sans pitié. Au nom de Jésus. Ah Seigneur notre Dieu. T'es sa mur de rein infranchissable. Ok, démon mon côté, esprit mon côté, diable et mon côté. Et a coquille qu'on franchit, mon côté a franchi, Zambé tata, télévisa, bouclier, a failli protéger, biso contre la traîne, soit enflammé, ya mouine. A pas le bénéfice la pongi. A pas visiter biso. Alléluia, Zambé tata. Montre-nous des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Montre-nous des grandes choses, papa. Love la biso, n'a ma rêve, n'a ma songe. Na ba vision nocturne, kuta na nabiso papa, et te jali Nzambe. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant, alléluia, fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce en abondance. Faveur ya Nzambe quitte la vie, grâce ya Nzambe quitte la vie so nyonso. Faveur ya Nzambe de vivre la faveur de Dieu. Yaya ce que faveur d'un Nzambe, comment on va porter ce qu'on fumwama. Comment on a été makambo kobonga. Yangobele la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, jour et nuit. Que le Seigneur le Tout-Puissant tourne les regards vers vous et qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie et pour la piété, qui vous donne la paix du cœur, qui vous donne la joie de vivre, qui vous donne la joie et l'allégresse, au nom puissant de Jésus. Bikalobo kwa Nzambe tatana pokwa lelo, jusqu'à quand la bande de la famille va commander la yo, ya kasumuka na prière, telema, kolemi sans autorité, boya nyonso au monde ya ténèbres imposa yo, seliba wana forcé, boya yango, ba complication, ba confusion nyonso ezali kati na vie na yo. Elongwa na kombo na Yesu loboko na Nzambe epanza nyonso. Sois réellement libre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Makila Yesu couvrir yo na butu alelo. Kimia Nzambe tata ezala na mabota nyonso. Na kombo na Yesu nous avons prié. Amen, 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 bien-aimés. Dans le Seigneur acclamons. Acclamons le Seigneur. Maboko pona Yesu na pokwa lelo. Il est là. Il est présent, il est avec nous. Ah, il ne nous abandonnera jamais. Il est avec nous. Que toute la gloire lui revienne. Na pourquoi lelo. Yaya kozanga te pourquoi nyonso. To penisa moto goena. Na pourquoi nyonso. Yaya komonete ba démon ba kokima. Maladie kokima ba problème ane kokima ngomoko. Au nom puissant de Jésus. Ce temps-là est révolu au diable afin de l'émission à Bandako.
mais ça y est, puis motepe là. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Et tant que comme on a tout calata, 1, 2, 3 minutes, afin que tout va communiquer et naviso et zali très important pour naviso bandeko oyanga. Et yambo bien aimé dans le Seigneur désormais, toko bandako zala na programme et il y a enseignement biblique, et bandako zala chaque dimanche, toko zala na enseignement biblique na ngonga ya 17h kozanga te tebiki eza dimanche el oke biso nyonso toza na bandako bien-aimé dans le Seigneur tokoyeba koyekola maloba na nzambe ete nzambe azolobaki peuple na ngai ezali détruit po ete bazali kozanga koyeba tokoyeba nde liloba na nzambe nde mutu ezali nourriture spirituelle po ete tokola po ete ntango tokokola yango nde tokokotana héritage ya bénédiction na biso oyo ezali kati na Yesu oyo azali koboya liloba na nzambe azali koboya nzambe ye moko po ete tozomona ke lelo tendance ezali ke tolingi nde bapriere mingi me tozali koyoka maloba na nzambe te zalaka na biblia na yo zala na carnet na yo zala na stylo na yo obanda kokoma baverse po ete lokola ezali baenseignement biblique baverse ekobanda kozala mingi kozanga te mais ekobanda kozala kobanda 17h ou bien tokomati 18h ou bien tokobanda kosala dans 30 minutes 40 minutes 45 minutes ekodépendre na enseignement ngo ndenge ekozalela mais ebandeli nde il faut yebana ekozala nango na 17h kozanga te toyebisa mpe bandeko mosusu toyebisa bango ete 17h soki omoni 17h elingi ebeta obandi kolike obandi kotinda message epai ya bandeko bien-aimé dans le Seigneur e bacoordonné na biso ezali na se awa na se bacoordonné nyonso ezali na rubrique ya description okokutana bacoordonné na biso e baemail na biso banumero ya telefone moyen nyonso possible oyo ke okoki kobenga biso si tu as un problème spirituel soki oza na posa ya lisungi e ya molimo bien-aimé dans le Seigneur nyonso ezali wana na description ezali okomona yango nyonso ezali wana tosanganaka pokwa nyonso na prière oyo tointitulaki prière agressive du soir yango nde tekonanga kozanga te na prière wana ezaka de 21h à 21h30 bien-aimé dans le Seigneur tongo nyonso du lundi au vendredi tokutanaka de 7h à 7h30 samedi nde na dimanche yango nde tokotaka na mystère ya tongo bien-aimé dans le Seigneur mystère wana ezalaka et tobandaka 5h30 6h yaka kokota koyoka ba enseignement ya mystère ya tongo yango nde tongo nde ezali moment oyo ke nzambe nde ayaka koluka biso yango kota ba prière ya tongo chaque mercredi ezali ba heure wana oyo nazali kopesa ezali heure ya Bruxelles heure wana ezali pe heure ya Paris mais bandeko nyonso au calculer décalage horaire na bino pete oyebaki okoki kokota na prière ndenge nini mercredi nyonso tobondelaka prière spéciale mpona bana kozanga te dekonanga na prière wana epe dernier mercredi ya mois yango nde togenaka mpona bana na biso yango nde ogene na yo ti 18h 21h tokutani na prière ozali kogene mpona bana na yo bien-aimé dans le Seigneur s'abonner na yo soki ke nano osabonne te dekolanga yango partager les conditions surtout comme évangéliste et petit musa ensemble ekete liboso bo commenter nazomona ba commentaire na bino te tango ba vidéo ezali kotika la boya bosala commentaire na bino bosala partage na yo bosala témoignage na yo ekosunga pe bandeko mosusu maloba wana oyo kokoma etikali libela na monde d'esprit ekomami ke emonani ete yo pe okoma oloba boye eza maloba na yo ebimi yango nde tanto komi wana tokomi na suka bien-aimé dans le Seigneur yango wana tokutani lisusu mukolo na lobi dans une autre prière agressive du soir tobengana
Toya Ebele, Tokoma, une grande armée pour le Seigneur notre Dieu. Amen, 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 amen.